Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandier, RDC, Mbote, na place surtout Bozouami, na Mikilia Poto, ici à Kinshasa, na Pessimino Mbote, place Bozouami, partout dans le monde, dans 5 continents. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Tozan Akati a commune à Kasavubu, bah oui, Toutagi Yolo, na Yolo, Touto Lukampaya, na Bisso, Touzuyete, Toye Kati a commune à Kasavubu, Toza côté à Fani Katale à Zalara, Ming Gambela. 0 mètre là, Gambela, comme vous le voyez. Il y a plein de monde, il y a le soleil qui brille. Non, moi qui toque trop les lots. Malgré mon mis sous passe, mais ça va. Mesdames et messieurs, Naotiko Lukae Azate, bon, Babi ça qui est déjà Gambela dans Moussala place à Salara. Donc on va essayer un peu de l'appeler. Elle s'appelle tout simplement Sephora. Tozalene Lobby, Tosololi déjà et Lubu, il y a Bekolo. Et le Bekolo pour faire plaisir à tous les Bangala aujourd'hui et à tout le monde au Balingara Cuisine. Donc, Bangala Lelo, Bozaya Kosepila avec Sephora. Donc, moi je vais essayer de l'appeler. Potoe Place Oyazali. Voilà. Excusez-moi, gardez toujours votre télécommande. Namaboko po Yakito Kwezoya Kalamingite. Donc, Sephora. Allô, Sephora? Allô, Gobert. Oui, bonjour. Comment tu vas? Allô, papa. Bonne maman. Ah, ok. Ok, d'accord. Tu passes en... Yoka, maman. Yoka. Allô, Yoka Ngainanu. Yoka Ngainanu. Allô, Sephora, Yoka et Ozolo Bébélé. Maman, tu passes à la télé. Allô? Ozolo est à la télévision en direct. Ozolo est à la télévision na Eco RDC. Ozolo Kanga? Ah, Ozali Kola Moto. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, Sephora Alobi Aza déjà na Gambela. Donc là, nous, Bisotozo Landais Sikoyo, Nakati à Gambela, Poto Kende Kozwaye, na Gambela, Poto Sane, émission na Biso Lubu et Bekolo. Voilà, donc Toyo Kane bien parce que Azali Kola Moto. Donc, Bissotolani Nakatsa Gambela, toujours avec votre humble serviteur Bob Molema. Et derrière la caméra, il y a Verdict 24. Et puis mon neveu qui est derrière là, Fraël Loutete. Il est à 69% l'obino. Moi, avant la palais, Atalanda Tonton, Talara, Boulon, Nengezalara. Donc, Mikolo Azanon off. Merci à vous, le boss Jean Chibo Chibobois. Donc, Bana Bazole la Babino, Image Zoyate, Zokotate, donc Bazole la trop. Donc, avec Verdict 24, Tokota Gambela. Et bon, on Sima pour continuer l'émission Nabiso et Lubu Yabikolo. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes Balandier RDC, comme je vous l'avais dit, na annonce nanga, Bokane de Solna Sephora, je parlais avec elle déjà à Zanaratsa Gambela et Bissopé Toza Nakatsa marché Gambela. Précisément à Mlongo ya Batbateka Bijou, excusez-moi, à Mlongo Bateka Bijou avec Verdict 24. Et là derrière la caméra, je dis bonjour à toi, Abigail. Bila, merci beaucoup. Nous soutenir pour toujours. Bisous. Talarayo. Ouais, nous sommes là déjà. Maman. Hola, bonjour maman. À peine d'arriver. Il faut n'importe. Lo sambo nangai mwana. Ouais, le sambo tout d'abord. Mesdames et messieurs, notre émission est Lubu Yabastar. Précisément, ils allaient le Lubu Yabikolo. Aujourd'hui, les Bangala Baza Kosepela, les Bangala Boza Yako sauter parce que nous Konabino, Orsay Labino et Lubu ya solo aujourd'hui. Today. Alors, prenez vos stylos, prenez vos bouts de papier. Boza déjà devant le poste téléviseur Nabino. Ne zappez pas, mesdames et messieurs. Restez toujours branchés parce que Bob Molema est déjà devant vous. Et Verdict 24 derrière la caméra. On est là, Maman Boni. Nangola nzambe papa la ambiance na biso to lala na ambiance la mukana ambiance la pia kezali Gambela te oya yokoza no pia kamena Yesu kimia biso dépendana biso te ke o conjointure o bo biso dépendana nzambe Sephora te yokuta on esika no musala place te kaka le to yebo sengono ezali yaya ndebo yebo esalinga bien po musala oyo eloke botango eza musala oyo yena sala musala théâtre mte botango donc nazana mkomote na ko négliger théâtre nazana eloko te on a ko négliger le théâtre donc moi ndena yebo ndenge yo po ye
donc nazo obligé moto atalela nga ou bien akanga pour prioritaire nanga numéro 1 eza le sambo deuxième mais à théâtre oyo elandaka eza matabisi donc oyo nyonso eza matabisi ya théâtre. Mesdames et messieurs, Toza Lelo et pas Maman Sephora. Comprenez que c'est Eza Asala qui télé-réalité, Asali et Loubou et Bastard avec moi-même, le Bob Molema. Et Lelo Sounazongeli avec Loubou et Bikolo. Maman Sephora. Au Katisi Batumi Sapi, na télévision, sans Kebalia. Maramni au Salaki. Mais quand on roule, c'est mon inozaki dans mon lèvre, bazo bengayo, bazo féliciter yo. Que tu as bien préparé sans pouvoir battre quand même mais bah sentiront déjà la musique au lambi kitoko et puis bon bah ça va tomber la musique donc c'est mon nom ya makasi oyanga premièrement ezani nalingaka mingi kolamba ngana kamarai na nga penza bomwana bibishi chikeva to banda okende po moi je suis né à Lemba grandi à Yolo donc apenda moni papa la kulukuta camarade nga bomwana papa la penja kulukuta to kola na ye donc et pas na bango boye biso boye et pas na bango boye biso boye il faut comprendre que tu as na Gambia donc camarade nga bibishi chikeva na banda to banda okena ye to ke penza na wenza lilemba c'est to ke place ba oboma ngombe à l'époque to lokoti ba déchet ngombe to lokoti ba ndunda non j'aimais beaucoup préparer allez loko la peine linga ki kolamba mingi koti na nga blandi ngiba allez aux États-Unis donc grande sœur na maman na Caroline Nzilime moi ça mo sakata ya mwindu ya kingo mwami donc ba idanga penza pona yebolamba tout ça s'apprend sauf rien. Dans la vie, tout ça s'apprend, sauf rien. Directement, nous entrons dans le bain de notre émission, mesdames et messieurs. Comprenez, nous sommes dans Katsa Gambela. Il y a trop de bruit. Il y a Makelele qui trop. Donc, Tokota directement la bain, émission Nabuso. N'avite Verdi, ça Siligi Nassima. Ah bon, mesdames et messieurs, Tozana Sephora Lelo et Loubou et Abikolo. T'es à Siligi Naeta Seki. Olambani. Bon. Lelo na malandu loba malembo obebi cette mission à moi na omoko lelo vraiment eluwa bikolo lelo na oke musika te lelo na osaka liboki ya ngulu ngala nyoso tu bazolando lelo penza ko bota mamongo kabilenga mokili lelo penza liboka ngulu na baposi webi baposi so liango lelo liango ya liboki wana de ana aloba deja na batu nyonso yana ngai Raymond Singa era munene donc lelo penza ko petit na ona cuisine liboke ya ngulu na baposi mesdames et messieurs ndenge na rythme na biso ya musala na biso to pesaka ba star na biso mbongo na bango ya Lubu et là avec la permission de boss Jean Chibo Chibobois voici l'argent au Tobombela qui est yango le $20 est là madame ton $20 est là aya ekote barata ya boy kaniko na olamba na mbongo na ngati na olamba na mbongo ya mombosi Jean Chibo Chibobois yes loga na ezalaka libanda na yesu na lula avant que bata poto balula yo bata Congo balula o balanda biso awa surtout il y a beaucoup de monde au balanda qui on est Lubu utoleka awa à partir Kinshasa ba benga nga mo ebele ba benga nga vraiment ebele Hélène Salem depuis Kinshasa lo benga ngai to bandela su eloko wana na Sephora Veji Sempadi alobi na peso message oyo Veji Sempadi pesa enombo yebisa vena ngaji Sempadi na limani era olia yemoka ifasa shwa au pona limbondo na mabongo ubi ya kopona oya lelo pona oya lelo mesdames oubliez Raymond Siala
Rémi Siala Rémi. Donc na tie Rémi pour na mesala mingi na era munene. Na tie sikoyo Rémi Siala pale kia bana ya mama Valentine. Do esika motema mama valelala. Ya zakuna na ba Iga, azakuna na ba Toto na ba Benedict. Donc era zoya akuta penja liboke ya ngulu na ba posi. Mesdames et messieurs, donc nous continuons notre émission. Namoni, maman très bien habillée. Hein? Merci. Mikolo c'est comme Mali Puta. Dîner pe mananu, donc coller pe mananu. Nana pena à la Congo. Les. Faut que nana ngoma lembi. Mikolo Sephora Lumba à la Congo. Les. Merci beaucoup. Verdict 24 derrière la caméra. Tokota Wenze. A changé. Enfant congolais. Ok. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission Tokende Okota Wenze avec Verdict 24 derrière la caméra. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Non, changez pas le temps. Changez la on va accéder au bout là, après ça. Yango sikonde kama biloko na osala ba Karel Nianga il aime comme kota port fongola ba fongola ba ninga ba kota na Montréal Karel Nianga anjamba pambola. Non, oui, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Tokomi Nasika Oyo, maman la biso Sephora, a même biso place baté kaka posé, voilà. Maman Sephora. Nyamoy, babé, pona bato ba yebité. O babé ngo ba posé. Yango na osala, yango na liboke na ngulu. Et ça la mélanger nangulu c'est comme quoi ça nous précédé et ça suivre na somba na ba pose mama ba pose ngo boni 5 ité d'accord 5 elingelo bani donc ndenge zabo ndi omoni ngo beza ka chere bateka ngo pa pièce donc ndenge zabo 3 4 5 000 francs. 1, 2. Bandero balandi bino mobotala, comment ça se passe ça? 1000 francs. Dans le boy 2000. 3, 4, 5, 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 4000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 000. Ôté. 5 000. Il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6 000. 1, 2, 3, 4, 5, 7 000. Mesdames et messieurs, vraiment balandi eko RDC lelo na bikete olia biloko mboka. C'est-à-dire olia lelo vraiment biloko mboka. Mboka tozongi vraiment Équateur lelo nakati émission la mino eko RDC et lobo ya bekolo. Lelo maman Sephora même biso vraiment nakati Équateur et bino mo bolanda ngo lelo en live. Bolia na lelo liboke ngulu basangisa na ninyo. Na posé, voilà, posé, c'est le nom. Verdict me rappelle. Merci. 5, 10 000. Bon, pendant auto souki, on a eu une binonios. Il y a un sombre, il y a 10 000, il y a un sombre, il y a un sombre. Donc, les abongos. Koyeba nezangambo. Tubino basta. Koyeba nezangambo. Ndena zabe bango nyoso bayebinga. Osomba nani otikela nani. Dans ce cas, il faut que blanda mndambo. Amena moni mbinzo te kuna lelo bana. Lelo ezali solo ya pose na ngulu. D'accord. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission toujours avec Sephora. Maman Sephora. Asani. Abongisa loboko. Bongisa loboko. Nous continuons. Tu es la ngambo. Oyo, Sephora yaki kaka sombeli mutu moko. Na osomba nga ndambo po esa pe bien équilibré. Maman Sephora,
nangana tu na différence moko oyo ni comment on les a gagné zena baluka boye baluka pena pour comprendre non comprendre ngote oh ni omane loko zio o wana verdi occasion un grand caractère oh comme na ngoli kokolo oh comme na ngoli kokolo donc c'est to cheko e makokolo oh nde ba posi mais il y a eu des gens qui mikie est-ce que ça la goumo des agoumo côté ça différent. Merci. On continue, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours là. Balobi, émission Lengi Boye, émission Bikolo Boye. 1, 2, 3, 4, 5, 12 000. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 13 000. 1, 2, 3, 4, 5. Maman remet 14 000. Donc ça, le quoi 4 000. 1, 2, Ah, pour somber combien 4, 5. Donc ça, le quoi là 5 000. Nous sommes là, tout il y a 15 000. Pourquoi ils ont un homme qui est beau normalement, on a battu ça à 2 000. Ils ont un homme qui est bon. Ça y est. Voilà ni matabisi va bien matabisi verdict voilà bon na bongisi lo boko te mam papa zano kina bongisi ça faut bongisa bena libo voilà les années na paka nena lo bala monument d'Afrique Manu Luvaka kota mo western na bongisa la Manu Luvaka monument d'Afrique vie bongisa la lo boko 7 000 maman na litabisi donation de l'Europe pour ça 17 000. Oui, il y a le Lubunanga. Il faut pour ça peut bien. Maman, c'est Foreza, alors mon boy, tu as quitté Verdict 24. Tu as qui a ngoté na bande l'émission. Ceux qui t'ont lié en Liboka ngulu. Na bakose. C'est bien au raté. Mais il y a un yolo. Ouais, Asami Balé. Asami Balé, Moga Bombeli. Moga Pesmisla. Maman Christian. OK. Dakana komba Christian tina suka. Christian Pemba. Christian Pemba. Wana mutunanga kati. Bon, tu penses que tu as accompagnement biloko pour nous relier en faut bat bali en nani. Ça no kimia yaya. Tes photos et moi ba répartition en ngote bi ke liboki. Vous appréciez. Ah bon, mesdames et messieurs, vous appréciez. T'es là, vous appréciez. On a lié déjà. Au final, foufou. Mais le lendemain, c'est au final. Ba pose, na ngulu. O laksa ba ondenge ba. Ndenge ba. Mesdames et messieurs, l'émission continue. Ça chauffe déjà avec Verdict 24 et les lots tous années. Anniversaire à moi, les gars, bon, tu rattrapes. Anniversaire à moi, la Verdict. Ya solo, ngai moko, ba oya banga, ba wangai, ba ya Sephora, na botama le 15 août. Donc anniversaire, on a appelé le 15 août. Fêtez n'a pas les. Hein? Tu n'as pas l'été. Mais bon, on a mon balinette, ça Gabana. Aïe aïe aïe. Ya masolo to beta ngote. Masolo to beta ngote ya. Oh les gars Cyril Kinate mfumo bilele. L'anniversaire c'est le 15. Le 15 août. Donc na ba nyoso balinganga. Le 15 août. Na boyi mutalo bananga o briskenga. Yango na no sebina ngo avant ne lubwa nazaki busy. Ah. Boyo jour comment? Caresse. On continue zaki busy. Na boyi na ngamtalo ba ona zaki busy. Na boyi ngala koma caresse. À suivre. Oh maître. Siga yaya. Oh la moni maître. Oh bena ngai. Na bande bena théâtre donc ni solo yo bamba yebiango. Ilongo ngana émission. Eso mbela ngulu. Oh benda bayana nga. Premier jour na yaka na swabala ko sala test. Bayana ngamtu bandima ke sia tula kotisanga. Donc oh maître samouraï moninga feli masampu. Bazé belé do bakolo kimenga. Bakolo kimenga penya lisolo ngulu. Bango bayebi na ya Bakongo, na Équateur, na ya ferme. Ye penya soki na yeko somba ngula expliquer nga petit tia ote zwa on. Onde ya sola pimbo, onde ya bo.
Ya na samouraï boni. Oh combien? Voilà, kilo est dans la 10 000. Kilo 10 000. Kilo 10 000. Oh, il a évité de faire ça. C'est quoi pour un petit now? Ça, il a 2 kilo 800. C'est quoi? C'est le lot de 28 000, ça fait 5 000. Au lieu de combien? Au lieu de 28 000, ça fait 5 000. C'est bien, on a 20 000. Oh petit now. Ça, là, t'as pour la faire ma sam. D'accord, on a 20 000 viens. D'accord, viens. Il y a l'époque vieille. Il faut 4 ans, on pas dans ça là, il boit bicolo. Oh yana ngai yakala ngalo kwasiba kobango yana webana wenze ngamo yana ngalo pepera ya mifa webana ngamo kokabula mbongo amen. Pour une meilleure audition des comprendre. Ce n'est pas seulement que nous votons en français, mais nous ferons des efforts pour être motomoto sous Todo sistema Lil Wayne, totalmente sistema Lil Wayne. Mancho. Não sai do bom colo. Mata. Tá não. Non, là. 5-2. Petit terre à Zade. Ah. Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, nous continuons notre émission toujours avec le Loubou et Bastar Yabikolo. Il y a les Leza et Loubou Yabikolo. Les deux chez les Bamongo.
chez les Bassakata mélangés. Vraiment, j'ai dit merci à tous les Bassakata, merci à tous les Bamongo, Oboza, Moussika, Clarisse et Popi. Ou Mélan Ngwende dans place aux Ali. Jean-Louis Mérita Boa, n'a pas à Patricia Odel, je te dis merci. Vraiment, mesdames et messieurs. Mobala Moussakata, Jimmy Komoke, wana leke maman Caroline Ndilime. Noko nanga baby, noko nanga Simon. Wana Bassakata solo. Maman nanga lelo mekano ko présenter bango biloko toto somma na Gambela parce que Mireille J malangata Londres, bana Londres solo bazolanda na moment oyo. Mireille J mazolanda donc présenter biso tout ça déjà na ngulu. Yo moko osimba micro non bombo mesano. Ça va expliquer biso. Bon. Lelo na lobaki ne luba bikolo na lingaki na sala eloko to préférera mingi ne kolo na biso liboke na sepela ki lelo na salela bafani na nga liboke ya ngulu basangisa na bapose ngulu na biso ya ngoyo bapose ya ngoyo pona kwa accompagner ngo to kwa accompagner on a makemba Verdi okazwa kango un grand caractère et andi na koma Raymond Singa era munene un grand caractère to lia ngo pena kwanga Bassakata bon simbenga na banda musala ebite kwanga Bassakata namoni na biloko ekota ana katiza tomates namoni tomates rouges eza wana tomates ya mbuma tomate pommée et puis namoni poivron matungulu na oyesani tangawizi pe ekota na kati oh oui po na liboka ngulu ndenge biso tosalaka biso to bandaka nanu liboso ko tokisa na tokisa ngulu na be pisi nyonso soki ngulu bandi ko bela Bob à suivre. Ok. Junior Kabananga, le grand joueur, merci beaucoup. Yannick Bolas. Ah, sans oublier, bateau basa y fierté na biso ba congolais, malgré ba beti na France. Mais basa ba congolais. Tout se paye na ba na biso. Kimpembe. Bakisana kombo ne mseza kanani. Ah, le ba komba Kimpembe ko Presnel. Ah, Kimpembe Presnel. Baza yena nani? Baza Misatu. Ah. Oui, mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Maman Langana Tikio Awa, au service Nayo, Oyo. Après, Tokozonga Susu, pour tout dans Mituna, Nengeni, Tomesana, Kotuna, Nabiso Mituna. Vraiment, merci beaucoup à toi, Verdit 24. Je dis merci à toi, mon frère, de tout le temps, de tous les jours, derrière la caméra, toujours derrière la caméra. Tant que vous avez Verdit, c'est ça, bien. Bon, Baba Héros dans l'ombre, soutenons-les. Donc, Merlin Niwa, merci beaucoup à toi, mon frère. Et j'ai dit merci à toi, sincèrement, Patricia Odia, Sunshine, depuis London. On se retrouve tout de suite après. Mutauto bengo ka peine même Bob. Ah, quand on soli Mami Silimbi. Wana mon ami d'enfance. Mami Silimbi na nga. Merci beaucoup. Tout de suite après avec Verdit 24, Papa na naturel. Merci. Totianga bapota poulet. Pour mutu mususu azalaka. Bob. Hello mon cananga na expliquer ba téléspectateurs na ba téléspectatrices na biso tout ça s'apprend sauf rien. Donc na kolamba to se complétaka. Il y a deux fois ba to musu ba lamba ka musune ko ti mungu ate. Oui, et arrivé déjà dans lié na yoki likolo ça va mais na kati na mungu ekoti. Les appels au kola neti batu mususu balinga to la sosote po ba bakizaka na mungu ate. Non. Et rolamba tolo asoso ata musuni batiaki bapota okati ete otiende bapota poko to esina ti otiende bapota bakota mungu musuni bakota mungu. Mais vous avez des leçons, mesdames et messieurs, donc il y a des leçons toujours à prendre. Mon numéro. Donc tolo asoso azaneka lokwa lipeka azaneka lokwa ndeka likolekota ka mungu ndenge pe tolo asoso ekoki kokota mungu. Donc une fois ka otie soso
kati ocheba pota. Merci beaucoup. Tozui moi leçon d'amour verdict 24. Merci beaucoup. Na raison aller sous soit poto continuer mission na biso. Merci beaucoup na bino surtout bozolanda biso tisi ko boboy ko changer ba chaîne na bino soit boboy ko changer ba site ezebele mais bo poni eko RDC po ba ya écouter barata. Donc comme maman Sifora le barayango ba ya écouter barata. Yolande détail na kata Belgique, merci beaucoup à toi. Maman nangai Sifora tozongeli lisusu poto tuna. Ah, tu as un niveau ni on peut expliquer. Partout dans le monde. Et si na sokoli ngulu nanga, quand na manda loba e o sokola musuni, ozo kata te mozo tiango ba pota. Po ekota mungwa, sikoyo na kati déjà céleri, na comme siko na tout a bepisi mususu. Ya on osala tangawisi. Tangawisi ezana moi mesure nango o ba ko tiango na kati ngulu. Pongulu to sombi 2 kg je crois. 2 kg 800. 2 kg 800. Mais nous sommes 2 kg 800 pour faut tangawisi ça na niveau pour la savon ta capacité nango. Ata o ekoki nango. Ani ko balandi botala moi mesure ko kolekisa te po o ba yo emelo alambeli mobali tangawisi mobala kimi na ndako. Donc voilà moi ambiance on est misé ça la kitoko. Voilà au tout en haut na nini nakati. Nako tout ya. Oh, eza kwa yana nga Mimi Lutama avio. Ya lamba pondo Mobutu. Oh, oyibi pondo Mobutu. Ya kande to sala limbondo te. Limbondo chengulu azamba na mboto. Yesu kwa lamba kaka pondu ya Mobutu. Pondu batia mbisa ukauka batia pondu. So keboy otutani, ozongi boy, otutani do Mimi Lutama avio. Alamba pondo Mobutu. Mama Jackie Longelo na kata Londres o kama kambo eza yo inda lelo. Mobutu, c'est grave. Abongisa moi liboko. Aïe aïe aïe. Ndenge na bongisa mama nga dolonyangi. Mama nga dolonyangi na Londres. Mukola koya na ko bongisa pe aloboko. Soka sengi limbondo. Soka sengi ba posi. Na bongisa ba loboko. Merci beaucoup. Tozo zanda okala na sima malembe wa mama langa. Donc tongo banda fona banda iboso na kupidi bambuma o babenga ngo kupidi. Na kochanyo so mbale te na kochaka ka moko. Bande ko bala ndibozo ka kupidi. Kupidi. Voilà. Bachaki na biloko otumba, bachaki na liboke asaka bien. Nazo sala boy. Eza ngulu ya ulamba teza liboke. Funa cha biloko bachaka na liboke. Na tuno keso mona loba oh mère obisa biso awa ke ngulu eza ya liboke mais na moni ekoti na nzungu yango etonenga. Ah, à suivre. Donc des abwe na ubomba pete. Il faut to chana na moto. Et toki. Et bandi kolemba. Aprende na china likasa. Différence eza na liboke. Ya simple na liboke oyo ife uta na njungu. Biso nde tozabwe tozolamba na compte ya émission et dépendre na temps. Ce que ezaki neti ya normal. Wana nde na kozwa ngombala moko na china makasa. Wana so par exemple na te ngulu na makasa na 10h. Eza potoli yango na 17h. Ou bien 18h. Il faut tika obosani no ngo. Obosani pe. Ona na zongi na ngape. Faut tika pa na moto. Puis il faut attendre. Au seconde ngezabo na zo tiango déjà elembi. Et puis si des son ali na tiango ce qu'on a makasa pour ça soit pimbo. Tout le monde ici ko le kaneta pour ya ko na bandi nango posoko liango mbumana ka pambo liango batuti bien te. Oyo kapenza guna ngote. Merci beaucoup mesdames et messieurs, comme banakach américain balobara, ne faites pas ça chez vous, mais chez nous, faites ça chez vous. Faites ça chez vous. On continue notre émission toujours avec Verdict 24. La pape Serge depuis les États-Unis, je te salue mon frère, merci beaucoup pour notre cadeau. Ok. Toujours continuer l'émission Nabiso, toujours avec maman Sephora. Muscade. Hein? Ok. Botalara, ezate gote bob koto na cheki nini otorataki. Muscade. Muscade sigo koti. Tout partout. Te muscade fait lemba ya.
mokolo kolia muskado etutana te oya muscade bozwa temps bandeko balandi bozwa temps muscade fo ezala ya kolemba muscade fo ekoma mpe na pete poussière ekomi mpe na poussière nde toyebi te maman Sephora so bakisa nini su na kati awa po tolanda yango temps par temps awa tokomi na niveau tomatya nini maman tanga wisi voilà tanga wisi olekisa te ça continue. Bandeko balandi boyebi kolamba kolamba yana bakolo nango kolamba yana bakolo nango kolamba vraiment eza na bakolo nango kolamba vraiment eza na bakolo nango. Donc on continue notre émission. Maman espèce qu'on fait ça ndeni tanga usi boye na ocha ai ngulu eza nyama ngulu esenga kia kote pisi na ocha ai nanga so na sisi ai na tuti ndembi na tuti ndembi tolingaka mingi tolamba na nyonso to eza mélanger na kati awa na ndembi na kati matungulu pe matungulu na kati ya likolo ti ok wana fana tuna la mokuna ko bandeko bazandi bazotala yo mokili mombetalo surtout na Congo pe bandeko bazolanda yo donc su ba pa pe bazawa na yebike na miniti oyo mon ami d'enfance boze belé na tikala na ngate na oya nanga Nicole Malundama motema pabi bira ma conseillère ya zaka ni États-Unis ma conseillère Nicole Malundama ya pa bira mba ina bisa longola biso soni eza jeté Verdict 24 merci natiki bino bolanda émission oyo sans commentaire no comments na maboko ya Verdict 24 et Ngabo Bolema je vous retrouve tout de suite après là j'ai dit merci à toi Sandrine Kayo Wamukuna depuis Canada Verdict otika nani na yo fo mungu na tout tango na mungu na isi na explica bino mungu abachaka te po ekoka po soko obocha mungu apo ekoka ekoleka mungu abachaka po ezanga après ndoko bakisa. Merci beaucoup. Verdict 24. Na boka babeti bakonda eleli ruko sango malamu na mazoya bato ebesi eko RDC balobela ka politique basala tape émission ya musique ya émission Losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC somo kili eko bikotala eko RDC somo kili eko bikotala si c'est mon qui est comme Kotala. La maman Bayaya Balek, 6 000 internet Kotala. Conception, y'a boss Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika, Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, Verdict, your goddamn thing is good. Nakananga fotoyo Nasango ya Kongo elalaka na niveau RDC fotoyo Boss John Chihuahua Tokomema bango kaka Tokenela bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokokimesa bango kaka boy Umela yo Eko RDC Umela yo Boss John Chihuahua Umela yo Mama Bonheur, Salaka Kawana, pour Ego RDC, Yango Demaka. C'est la classe et la différence. Nous continuons toujours l'émission Nabiso. Ah, tout le monde, Maman Sephora, Azui, Maman Sephora, expliquez-nous, Bandeko, pour qu'on a un rôle de minute dans la place. Si, Kotia.
bilona na tutaki awa ezalaki na rappelé mo mukie tangawis na banai na kupidi na tuchango mukie na tie muscade na tie tangawis après na yokotia ai na ndembi ale na sisko tutango na tiango na musuni nanga na kati de matungulu ya minene po eza musuni tokota bepis na tie de tomate minene po colorer moi liboke moi mukie ale na tie pilipili ya mbesu po na sola pimbo ayon ce qu'on a au kata oh poivron pilipili ya mbesu donc na poivron na pilipili ya mbesu d'accord pilipili ya vert po na sola pimbo on a kosa binote biso to gâté baya ekote barata po yo kasola pimbo il faut ekoko. Merci beaucoup. Ce qui est le mot après nazo tia na moto. Merci beaucoup. Toujours il a souci ma à suivre balandi ya elubu ya bikolo binonyo soto bomli mesala kolanda elubu ya bikolo concept ya yemoko le boss Jean Chibo Chiboboa papa place azali na pression mbote na mboka Suisse tozongeli su mama na biso Sephora mongala solo mongo ya solo tozongi awa tomoni mama ozo sasoni nia yaya na obobola makasa baba ko bobola peso ka dia forme pour ça la neni qu'est-ce pour ça liboketi mwende ezabo sona babika na sala ngo mbala moko e pasuka liboke ebela te makasa e pasuka ti fosko ko chango na moto ezui dia forme ndenge zo kuba ngo chebo aina chebo Voilà ce que vous me dites. Singo ba kangela liboke eutaka na makasa solo ça c'est grave ndeko bala niveau tala bino monde nini spectacle zo kende po eza danger maman la kisa bango nano c'est le et tout maman nango et tout maman te on monate changer couleur koto eza vert à pété koto vert à makasa belex il casse zo lembaro monde de casse échanger nango boye oui balane bandeko basi mingi ba bimaka moyo zo sala te surtout vraiment merci mingi na notre patron le boss Jean Chibo papa pour na likanisio yo zwaki ya ko salisa elubu pour bandeko mingi bazaka mona kokoso bazaka mo difficulté ya ko sala be elubu ya ko lamba. Vraiment merci beaucoup na likanisio ezo mema makambo belé bato belé bazora lité ya kolamba esika bavandi na bandako na mangwa mabala lokola mama Sephora lelo azolakisa biso ndenge nini basalaka likasa ya liboke po eza na elengi babiso bazwaka likasa zwa che wana kangi bo likasa toboki soupe police mama kala nyoso to ebelité vraiment bolanda leçon oyo tozo continuer. On les a spécialité. Ok. To tiki boy na maboko ya Verdict 24 batikali na mama na biso Sephora pour botala ndenge nini ya mama Sephora za moi liloba. Ah liloba suki ezakaka to remercier ba jogo na biso po baza ba congolais basali fiata mboka malgré ba koma ba français mais baza d'origine congolais. Blaise Mantwidi l'international. Blaise Mantwidi l'international. Champion du monde. Il faut pas que ça champion du monde. Blaise Mantwidi champion du monde. Biso to fete rotot. Mantwidi so zolanda biso na elubu ba staro na elubu bikolo na maman Sephora biso peto fete koto. Steve Mandanda. Champion du monde. Ba champion du monde. Donc gloire à Dieu to sepeli, on est ensemble. Mandanda biso to zela to fete koto na ba Verdict to fungola ba champagne. Boza ba champion du monde, boza ba congolais, bokotika la ba congolais makila on les otambola toujours. Banda na es. Bomo ezate. Ba ya ekote. Barata zéro na matoi. Merci beaucoup. Natiki bino na maboko ya Verdict 24, on se retrouve tout de suite après. Merci. Continuons notre émission. Awana ebi keto combina partie il y a Possé, voilà. Je dis merci à toi depuis Londres. La Londres est bien, plutôt la ville de Londres est bien contrôlée par toi. Elle s'appelle tout simplement Viva Riva.
Donc place aux Ali, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola Batonio, surtout Bazalana yo Pemeni, ainsi qu'à toute ta famille. Et merci à toi, le petit Chris, le bon joueur, le grand joueur, Balobi, moi no abotamina ballon na makolo. Nagatsa Angleterre wana kwa Chris Ibeni Ramazani. Donc awa magambo indi déjà, babandi ko sukola pa mère magambo e baby. On dit comme possé siko ezi ba faire. Bon, nalobai Sengulu na biso e bandi déjà. Et ça la moi neti. Donc neti moi ko bela, neti moi ko lemba, nesko to sali ba poste na biso. Basokola rango. Ah, ça siko ne yon pena na monize le tikalia. Eza zelo te. Yani non. Omoni banyama o ba poste. E utaka omoni mbila nzeta mbila ba poste utaka na kati nango. Donc eza ngo ba zelo te, eza banina ba poussière mbila ya kati ya nzeta mbila na kati kuna asina mona jan nzeta mbila ko iba biloko ezobi après siko nzeta papa oh masolo yo oh il faut na beta ngona vena nga Charles Mbongo plus Mbongo égal Charles Mbongo. Donc ye agence nezate que et comme ça biso makolomiki était yazana eka wana na movenda numéro 1 bacheli Mbongo kana 12h na 12h5 ozuina. Oui nakenda na kuna ka soit pesinga code mba moko na okoma na complication te oh pour agence musuna kenda omonika i babosa ni chapeau ba pia Mbongo te mais pas Charles Mbongo te oh i babosa ni chapeau ko Mbongo te mais pas Charles Mbongo. Mbongo plus Mbongo égal Charles Mbongo et pas de complications exactes. Oyemba mo ba servir yo. Wana Londres. Maman c'est fort. Nini yo ils en ont un problème te salité te o mafuta. Omoni kunde mafuta kiti. Azana salité te. Ah, ko fondo ka ningon. Kabo. OK. Basala ba pose kabo. Tu check boye po akota mungwa. Bandeko bazolanda biso donc botala ndenge nini bazosala babisalité za la raté azaka na mafuta bato musuku balenga ya mbeso oui azaka ne mabete donc nzamba sala est propre na ndenge na wana nyoso mafuta azana salité te babwaka kape loko te siko moment c'est fora soto sisi yawa et osala ndenge nini ovandisi na frigo bien osane nake boka ona nzungu ngulu. Ah, ils ont mélangé dans ngulu donc goût on a koti na kati ngulu eko tapé na kata ba pose après ndena ochongo na makasa na sali boke na nga. OK. Ah. Bande ko balandi bino mo bozo mona makambo ndenge ni ezoleka. Vraiment na éviter. Ah balobi verdict 24 nga linga rotala nga tona lo babi ezaya ko ninga na kati Londres fan club suprême Molema. Lui fan club suprême Molema ba otanga ba komona ba ngoti baza ba benga ba sniper na musika ba benga ba sniper ba otala ba ngomona na ba otala kana musika biso toucher ka suprême Molema ba elio pe malamoro donc ba bata malamoro ba otala fan club suprême Molema na Londres anniversaire le 15 août OK anniversaire le 15 août Egoinda mabe. Simon Bongo Anniversaire le 15 août Egoinda. On a comme nabiga le boss Jean Chibocho bobo ozongo en charge makamona ya saka ngo ba jeter. Ya linga mingi ba biloko bongo epe sa resengo. Encore to ke te mena mai. Oh, solo. To fêter mon mbala ngai to komika c'est to nganzambe va dit aux salades. Avec ta caméra toujours. Mesdames et messieurs ko yinda jour ngo eza diffuser. To chongo vraiment en ligne pour et ça la bino nyonso tout plaisir bandeko balanda Eco RDC. Ba ya écouter barata. Banana yes. Bomo ezali. Ibana na yes. Bomo ezate. Aso ni chango deso to yes. D'accord. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Comment c'est fort? Papa. Tokomi wapi? Tout le monde nous a ah donc ouais voilà au sangisi yango kandengo lobaki hein. Ah
namoni un mot verdict otuna molema ekufa ndenge verdict yo kazo tuna ekufa ndenge nini ekufa na moto ti kande na yebisaki bino ke mungwa batiaka te po eleka donc po ekanga te batie mungwa po soki ekangi te obakisi kotiaka mungwa te po ekoka mbala moko non. Non, faut pas que ça m'en dame. Ok. Donc quand on est mère à lobby que bachaka te pour sauver ça la nini mais et coca. Faut se coacher pour coca. Et koleka. Il faut tiens pour coca te après ce qu'on met au bakisi. Ah ok. Et en plus, les atos aux olambo zui louto cheboye au tien na monoko. Non, c'est pas hygiénique. Ba mekaka soupe Mais le pas ça là. Ba mekaka soupe biloko na liboko. Wana ndenge mama na ngai bolekola. Mokonza ba mama RDC mama nanga penza bolekola mama papi bolekola ezombo mama Glody Lumba leki nanga Glody Lumba donc non na mona mama motema malamu te lokwa mama bolekola do azwa biso na ba petite sœur nanga mosusu na âge à 2 ans atangisi bango ti basisi ba université wana azara mbanda mama te wana za mokonza ba mama. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On continue. Ah ouais, moi et Bakisami et Soussou. Tozipi. On a tous les combien de temps et il faut pour ce cas qu'ils ont Ngulu. Après, tout ce qu'on a cassé la pseudotie. Ah, on a cassé ma casse de salibon et sili dans Ramba. Mon faut ce qu'on a sous. Ouh, ya. Ma qui sauti na Zamba. Et puis na Zamba mati mutuka. Mutuka uti Bakongo. Pour comme Kishasa. Pour yana wenza Gambela. Takapa ko wana botolamba bongo. Aïe aïe. OK. Bandeko balandi balandi KRDC. Merci ndenge boza toujours fidèle ya ko landa émission na bino elubu ya Bikolo elubu ya Bastar. Star na biso eza lelo maman Sephora, merci beaucoup. Tozo continuer émission na biso toujours na ndenge ya rythme ya kin na rythme ya Congo elengi non stress, non problème et loro eza na on to vanda biso ka calme na ndenge bien. Ezala te on vit toujours. Congo mboka nzambe. Congo mboka nzambe. Babotama ba congolais te. Barata. Obotami congolais te. Orata. Mboka nzambe. Ba champion du monde route baza kuna ba congolais. Ya. Benda Boul, champion du monde congolais. C'est-à-dire bazu coupe du monde basi na maboko ba congolais. Allez-y comprendre. Steve Mandanda. Champion du monde. Le boss Jean Chibo tu vas voir. Congolais. Congolais. Pas Congolais solo. Ya solo. Obosani mutu moko. Ngopo sana. Ya José Tumba. Congolais. José Tumba congolais. Lettre J ko sala ngomba blague te. Ona lettre nzambe te. Do li solo penya agence. O lingo ya mbonge kokina ngote so benka ya José Tumba. Agence ezana ngo adefisa ni ba billet. Asuki kana ba billet te azape na agence na ye ya bandako. Oh, Lukandako, oh, Lingyo Teka, oh, Lingyo Somba, Obengika José Tumba, lettre J, lettre Nzambe, Ya, Bo, Nzambe, Jean Thibaut Chihuahua, les vrais Congolais. J, Jean Thibaut Chihuahua, qui vont Nzambe toujours. On reste là, restez toujours connectés, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite après. Big up. Merci beaucoup Balandi et KRDC. Donc bino wat bon message kolanda ba émission na bino elubu ya Star télé-réalité lelo tozana elubu ya Bikolo elenge wapi solo se bimi na katsanzungu ngaza pembe na ngwana lokoso sesto ninga awa posta kolie se kotinga mais il faut kota na katsa makasa Prudence Bolombo ndekolanga ya mboka merci beaucoup na sepeli ya trop na moni Prudence Bolombo e bokila okonde fa pekato ndeko na nga aloko no silimbambe dans bokila okonde fa pekato ya à suivre bota mamango kelenga mokili mama zo sukola makasa maman na propriété bande au banda ki awa donc na éviter donc li boke nyonso tout nyonso to sali kuna ekota na kati eloko moko na osala ngomi bale il faut aider na kiti po ovanda mona na makasa pour bilon na pisa propre balamba ke sika propre o sa ma propre pesa ka bata petite makasa faut ça non OK sika msusu yango oui bande obalandi botala malamu
Nenge maman na biso Sephora azo sukola. Azo cha propreté. Ayebisaki bino fo banana liboso na kobabola makasa. Moi lingala moi passer kobabola wana. Kobobola. Après aussi ça yangonde bomoni ya sukoli yango po kasa na biso za salité te. Eza la peine à poussière te liaki monda boye utaka olimo tafunizelo et si ça va petit. Bino mon boyebi. Et outi pe musika ba kongo tie comme en akata Kinshasa. Vraiment, il faut que ça la propriété pour bino mozana elenga kolia pour ba paya pour ba oya ya ninga ninga en akata ndako pour ndako emesana minko ya ba paya. Vraiment na éviter maman commentaire dans likambo na lo. Ndako yamba ba paya teza malamu te. So ba paya ba oya ndeli pamboliti. Eza bon biso ndenge babokola biso bangala biso disons moi biloko olia zango eloko te soko eza na lambaka te ke opoto aka bato mibale ou bien to bato misato non na lambaka ke soki muto aye ou bien camarade moka benga aye fa kuta biloko olia zango eloko te po no lia mpakasa no lia ngando no lia sombo no lia lituma no lia kwanga suka na bisoka tokendaka na toilette. Merci beaucoup. Nous allons continuer l'émission à Kitoko, émission Lengi Boye Loué Bastard, une émission culinaire, mesdames et messieurs, ici au le français Ndambo pour le quota français Penez Aramo passe moi Kokoso o ba mesana kolanda ba mesana o ba mesana pe kolanda biso la lingala poto zaka mission biso za doublage to mélanger moi le quota français na mo lingala et ça kamalamu na pesi merci mingi na mboka ya Canada na Montréal mingi sika puis vraiment la charmante demoiselle qui s'appelle tout simplement Sandrine Kayo Wamukuna la montagne nzela mino place aux aliments sa mwindu. Voilà il faut pas ça ba parenté na mesdames kuna. Yana nga mesdames kuna. Prophétesse. Solo ezobima ona ibisa bino lubu ndeli kambu nzambela na ebite. Ngulu na poste ndeli kambu. Solo ezobima solo l'été au raté. Pardon. Ba maman gambela route ba bisinga bobe yebisa yebisa ndelo Sephora abomela yela biso mwandambo po chwezate maman moni mpose ba moni ngulu et pesi lengi avant que biloko comme na kata sani. Donc to continuer mission na biso na rotala neni maman zo préparer nzungu pour na rocha mania liboke na biso na kati prêt. OK. Si quoi oui que d'Amazon a route d'Amora boy mais il faut to changa lo pezani boké il faut kota na kati ya to lamba ngulu bakambebele maman pesa ki eloko moko maman Sephora lo bagelo moko bisoki alo bagi ke asala on a deuxième na première version tonga to vanda ko banda 10h ti 17h ya ozela ngulu ebela mais na stratégie ya saleli yango to liango na facilité et puis bino bato pe bozolanda biso na kati ya na liboso ba télévision na bino boko mela pe ka soupe na facilité ma beza te jour boko ya ndero sela binongo en live. Merci beaucoup. Biso na jamais beba biso to bongisa kande o eza ya ko beba te biso eza ya ko bonga bongi. Ça va. OK, verdict 24. Totika maman na maboko na wa balakisa nini azo chali boke na e bongo to zongela epo moi ba service ezebele o soutenaka e mo mbote sala rapé bien to kuta na moi tango mo moke mama oza mon service sala na yo chana. OK, to continuer si ma po mama ba service soutenaka eza tellement belé po aza mama boboto. Maman Sephora, maman Boboto, ndako yamba ba paya et zangara et lora reliate, voilà quoi. Donc bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. Au nom puissant de Jésus, amen. On se retrouve tout de suite après, mesdames et messieurs. balobela kapoli basalaka mpe émission émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC biso mokili ekomi kotala RDC sinde mokili ekomi kotala Mama bayaya balé site ya internet botala RDC
RDC, mission mokili ekomi kotala. Eko RDC, c'était nalingaka oyo ngana. Conception ya boss Jean Chiboti Wabwa. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Nakananga kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na eko RDC Boss Jean Chiboti Wabwa Okomema bango kaka Okene na bango kaka boya Tokonyata bango kaka boya Tokopina bango kaka boya Tokimisa bango kaka boya Umela yoyo Eko RDC Umela yoyo Boss Jean Chiboti Wabwa Umela yoyo Umela yoyo, eko RDC, umela yoyo, bosha chikochi babwa. Mama bonheur, salaka kawana, po eko RDC, yango de maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka potala, emission na bino yango, elobo ya basta. Amama yaka potala, emission na bino yango. Na ndenge ya télé-réalité. Amama. Eko RDC. Maman Sephora. Nazongeli lisusu. Basinga o bakangaka liboke eutaka kaka na makasa. Epi na moni obakisi ba pilipili ya rouge na kati. Pilipili na tena sukati. Ebakisa sola pimo. Liboso na bandaki na wa mbesu. Sikona soki sina wa hotela. Kwa kisa makambo nango. Eke na moto. Moto eza déjà prêt. Moto na pelisa ki déjà. Moto ngo ezali. Bongo to lakisa ba téléspectateurs ndenge nini. Perdi okaka mtamwende na kanaka liboke yo hotela ndeba kanaka. Matala. Kasi na sa mama na hotela ndenge ni ezolika. Attendez ni ezolika lubu ya bastari lubu ya bikolo. Bino nde tembetse. Omoni yango. Solo mingi ya maboke otobeta yango na Miston loko. Donc viens na ngapa na kata Belgique. Ya zaka kuna na grand frère nange lo sekakia. Ya na ngali sasi. Ya na ngali petit ntumbu. Sans oublier Boketu premier. Papa na chance la vie. Chance la vie. Wana motema Boketu premier là la kande pa mwana e wana. Ndenge ni bakanga liboke. Napena copier. Copier nazali. Ozo leso. Oh palinga bala loué na yenga na sala nazali. Ah oui. Ata muto asali bala na yo nyo sala EPS. Toi bande. Fona palinga ici. OK. Vraiment ezali boka ngulu talaka ngulu penza ezaki ngulu pe ya mokete ebele. Ngulu apamba tena ba pose. Babiloko boende photo la kisango bat na télévision koluka ko bricoler te. Koluka ko sala spectacle te na télévision. Sala oyo mutawe kolia, sala oyo bat bakoyi ko lamba na kati ndako, sala oyo bat bakoyi ko copier, oyo bat bako copier. Oyo bat bako lamba, ko lamba n'importe quoi te devant télévision, télévision bongisaka et puis télévision ko isara moto. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs. Oyonde lubu ekitisa bino mitema po bolia yango na kimia, bomeka yango pe na kimia. Mama Sephora. Bob. Est-ce que yebi ki mutu nyonso alikaka na télé, aidika amasi? Tous avez évangéliste. Ils étaient qu'à tout à autant na Jérémie 33:3. Bible est le bien, que moi je te répondrai. Biso pende tout ça, tout ça pour édiquer mas. Pour exemple, mutu mususu ayeba iko sala te, atali yango parti na nga. Il est pas sali. Donc, il se voit tout ça là, comme il faut. Pour que BP Banderona Biso, ou à Yeba quitter, à Japé Maïl. Vraiment, mesdames et messieurs, Totsiki, Maman Sephora, Hollandais Sima, avec verdict 24. Okay. Serge Lapape depuis les États-Unis, donc. Eric Lapape, merci pour la correction. Eric Lapape depuis les États-Unis, Eric Lapape, merci à toi.
oyo na rolia o wana nde botika na rolia na ngati na olukela libumu na problème mo kona Carly Bakunde moyembi monene nkolo Carly Bakunde ah wande kona nga molimo. Merci beaucoup, bye bye, on se retrouve après. Mama bonheur salaka kawana pour Ego RDC yango nde maka c'est la classe et la différence. Amama yaka potala émission na bino yango elobo ya basa amama yaka potala émission na bino yango na ndenge ya télé-réalité Ok, mesdames et messieurs, tokomi pas yoapi ah tu es na ngambo mususu place maman na biso Sephora ache makala na ye puis matisi déjà liboke na likolo ya etumbeli maman Sephora tout à la bonne caméra ah donc tozo kende molo pona ko suki sa ilubu na biso donc tokomi na on étape ya liboke na biso ekoti siko na makala po esala sola pimbo wana nde différence ya biso tolambi oyo ya kolamba oyo ya liboke donc liboke eza eloko totie na makasa yango siko ifo totia ekota swami lingala ndenge ozomona po esala sola pimbo yango nde epesa biso sansa liboke. Ok wali duso na nde yango tozobimisa solo wana te liduso eza yango na problème te eza yango ya bosika eza problème te liduso eza te na ndeni kese komi ya obela makasa nyonso etela nango. Topesa mo mwata siko namona ki ozaki na makemba tozonga kuna na kati po makemba esala makemba de ana moto makemba kotokisa yaya awa libokeza te soki penya ibokezalaki yana ngabe ya bokatola bebe bokatola na ngana sala ngo penya système alituma penya na beta penya pa après tolena liboke mais dommage a libokeza te tikali pa mama. Merci beaucoup. À suivre. Merci beaucoup, Verdit 24. Eric Lapape, on est là. Bandeko balandi mission na biso zara étape par étape to commune étape mususu to ebité niveau nini maman na biso Sephora azo mema biso maman Sephora na zongi pa na yo o mekampe ko expliquer balandi ota la caméra olanda bandi balandi bazolando sikoyo o ebisa bango awa sikoyo to commune étape nini po ebisa biso makasa faut changer couleur makase comme la couleur nango moko boye laksaka ke ekomi ya robela mikana ko ebisa biso nde toza boye elubu na biso eza déjà pembeni ya kobela po makasa déjà changer couleur likasa liboke ezaki fait changer couleur liboke soko fongwe likasa eza vert makasi c'est que koti moto te liboke fait changer couleur wana penje la kisinde et koti vraiment moto sans oublier ba oyanga basungaka ngai. En tout cas, vraiment, on a fait un tanga. Donc, JMAS service. On a eu foutu on a poto. Awa kaka basali livraison à domicile. Donc, et le konyo so lingaba ya otike la famille na on a kishasa. O olingi o temba on ba lingala bango ndakala. O bitoyo. O ngulu azamba lokwa biso ba Sephora to lingara. O antilope. O fufu. O semoule. O loso. Yo fouti na oka na poto pour agence ya biso eza na France soko linyozwa vraiment venanga Jean-Pierre Massamba boss donc bengi na 06 05 Massamba au futa mbonga publicité 06 05 58 29 73 comme les Français disent 63. Nabakisi Lissous 73 comme les Français disent 73 donc na lingala na français prétendait 73 na français ba français 73 to bandeli sous deuxième numéro na biso eza 06 03 70 na français na biso apete to lobby 70 42 56 JMAS Massamba service. Ok, merci. JMAS service. Wana penda soko tindi na
donc aux anneaux décidé. Ok, merci beaucoup. On a moni et non on est commis prêté. Donc ça déjà prêt. Donc dans 5 minutes déjà c'est bon. Ok, d'accord. Tu peux en 5 minutes. Et bon, tu as sous ciment. Là, j'ai dit merci beaucoup à toi, Blanche Kabedi, et puis Laure Kipoula, na Katia Coutré. Nous en Belgique, na pesi nombo te place pour ça. Donc, tu as na moi, ngonga moko boye. Yanga moninga pe Blanche Guerre na Belgique. Sans oublier Hop Zuya, Nadine Zuya, mon ami d'enfance. Moi bisika na tchaka bino. Ah, bino mingi mingi mu Congo, poto ke Nobel Liboso. Sans oublier les boss Jean, Chibo, Chiboaboa, lettre J, Bakombata Kangote, lettre Nzambe. Toujours combattu, mais jamais abattu. Baya et côté. Barata. Merci beaucoup, Verdict. Nayoki na mboka babeti makonda eleli sango malamu na mazo ya bato ebesi balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misika émission losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RTC somo kili ekomi kotala de mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ya internet kotala ekomi kotala site nalingaka mingi oyo Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Je crois bien que vous m'avez comme une étape na table et notre star Sephora n'a habité n'a pembena. Est-ce que toi tu es sûr que les beaux est belle? Sûr et certaine. Donc, si on a certaine, il a souka. Sûr et certaine. Vous assure, si vous invité à Bisso, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Tous les gars à table. Tous les gars à table. On est balia, on peut s'habiller suite. Mesdames et messieurs, moi je vous dis, faites ça chez vous. Parce que nous avons pressentir déjà qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur. Vous ne serez pas déçus. Tant que vous préparez l'heure, vous avez vraiment décidé. Il y a des invités, des marques, on dirait. Bonjour maman. Bonjour. Maman, caméra na biso eko RDC, na bike bino bouti musika na niveau international, bazola na bino au Pessi Combo et puis na bike webisa biso so zanali pour ba inviter. Comme ngai Maman Hortense na fandi na Paris, naza yaya Sephora. To suiga wana, to continuer sima. Bonsoir papa. Oh bonjour monsieur. Et non s'il vous plaît. Urbain. Ici Urbain. Vous comprenez que moi caméra est à mon bébé. Pas trop de parlotte. On se retrouve à la table et on peut s'habiller nos suites après. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, merci pour na biloko pesi biso. Yawe na makasi na bisote nde osali biso ngolu. Kanisela ba o bazangi Seigneur. Nkolo pambola sous sa provenance. Pambola Jean Chibo Chiboaboa. Pambola nga Molambi. Pambola balei. Biloko e contribuer à la santé na biso. Na baby si tout esprit contraire à ta volonté. Na rendre en inopérable et inagissante. Seigneur, oh, tokolia contribuer à la santé na biso. Oh, purifier mon makila na Yesu. Au nom de Jésus que j'en suis prié. Amen. Tolo bébé et tolo après Kolia. Donc des toé bisabino qui ça qui bien, ça qui m'a bien, ça qui boué. Balia kaka, on ne sait jamais. Tam super liba comme bien parlé nya ko eli kola recho bala météo, le la mabe. Faut damer zé lubo basta baliaka. On se retrouve tout de suite après avec Verdict 24.
eloko moko sheri bandaka yako wana baposte sheri nayebisa bayakisesa te banako ya bio America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Problema, Fanita Galea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse comme on l'a perdu. Everything is good. Chers fidèles internautes, bon moni ndenge to tikolia. Lelo ezali mingi pena kokata fufute. Lelo ezali mingi kwanga likola mesa et puis makemba. Ba invité na biso na habité na roleka moi quelques minutes to meka un peu ko tuna bango et les kindeni. Pour balia te barata, fallait quand même kolia. Balia car on ne sait jamais. Solier to raté. Mais pas grande sœur. La grande. Mais on dirait aussi qui c'est au coquino en moté bimabe. Nakanga mi pema tellement. Eza kitoko makasi babala basi ya mongo te barata. Na conseiller ba célibataire batikali. Baluka mbasi ya mongo. Oh nanu esalama te balanda recette bango moko. Merci beaucoup. Grand frère. Hein? Avec un beau frère dans la nation. Ah oui, à chanter. Plan Penza, donc il y a un plan. Mais il y a des dégâts. Lubu Pendamba, le Bossomon et Lubu, donc jumelage entre Mbinjo. Pour Sengoul, jumelage Joana, donc il faut me regarder pour voir résultat. Mais dégâts. La dame pendant que ça va dégâts. Est-ce qu'on a évité bateau bah célibataire pour ça la paix pour moi ah on a mongo
yango nga nakangama mpo na ndenga moke te donc babiloko boye okimbango nde grande sœur bandeko mosusu batikali na Paris baolanda yo mwa mti koko mpona bandeko batikali na Paris balanda émission bamona recette ya leki na bango ndeko na bango mwana na bango recette na ya sali liboke batia mpose bomeka elubu wana bomeka kosala recette bokosepela. Merci beaucoup. Tozongi vers 24 tozongi pa Sephora. Maman. Biloko ela mami. Bato balié ba paya balipe balobi vraiment félicitations. Ngana lobité na lobana suka mais na pesio micro na cheluka micro boui comme ça au mec un peu ko yebisa ko relater le ronini yo somba po blo pena mingi makaso somba ki zaki penza te mais une très bonne nourriture félicitations et pas non jamais rata. Merci Bob. Moto na kati ya batu nde Bob. Donc et le bout n'angezaki nango et nango trop spécialité na somba ki kaka ngulu nanga na sombi ngulu ya bien na sombi ba pose nyoso wana okuta nango na gambela na sombi ngulu na sombi ba pose na sombi makasa allez na eko somba pilipili ya vert na ya rouge na sombi ail muscade coupi dikashi ya semora mukie na eko somba matungulu nanga nga alambaka mingi na kib magie ya marinade eloko ke ko accompagner bilo nanga na sombaki loko aboba fina trop akata trop turo penza ezaki lisola fourchette na mbeli donc na somba makemba na sombi na kwanga nanga to tuti ba épices na biso nde na tutaki wana otie na kati otie marinade okati ba oignon nde na kataki otie na moto. Liboke eza des sortes. Ce qui liboke o eza ke bo sala yango pressé. Contenu à temps, yango na bandai na kotokisa. Mais ce qui eza nango ke nazo sala liboke o eza ke na bani na nga na tongo na yo olia na pokwa. Na otokisa ngulu na ngate. Na tutaka bepis na nga na sangisa ona ngulu mba mona tina makasa. Wana na otika na ngo ata banda 10h, ti 17h ou bien 18h. Po eza musuni il faut ebela eza te ke okati musuni beke ko kwya na ngamba kongo ngamba il faut ebela eso attend donc na sepeli boleke belé ba ona obwaka félicitations ba open na obwaka te félicitations kaka na ona kufite na zo tourner kaka lokwa na Yesu ayete na obwaka kabino kaka na bandi na jise watuka ya na Londres registre d'appel na bwe jise kandolo yana ngai Laguna na yeko bwaka Yesusu na yeko bwaka Jackie watuka mwana Berningami mwana Londres tongo na bwaki Yesusu Grey Tombo na bwaki Christelle Luzayadio no bino sotu na kata Paris na lingi bino mingi jolie mama na Noah ilunga wa ilunga sans oublier ma fille chérie Jaime Mujinga et Koko Nanga. Donc wana mwana ya nanga Koko Nanga Koko Antonella. Na yeko pesa Yesusu mbote na ya nanga na ko bosa no atamu kolomoko te yo atana kangi misuboy. Na yebi ke José Tumba ya nanga ili sola agence billet ndako wana ndai fo luka José Tumba. Na yeko pesa Yesusu mbote na vie na ngai ya ngai jipe masamba ya tokanisa na Yesu kopesa mbote bana Londres nyoso venanga Lucas venanga jipe mvwama mwana Londres solo na lingi bino makasi Jean Chibo Chibwabwa libanda na Yesu bomo ezate baya ekote barata mami Silimbi mon ami d'enfance na pesi susu petit nanga kati Igansiala nakata Montréal Toton Siala Bénédicte sans oublier Bénédicte Moni yana nga Sylvie nga bon. Merci beaucoup. Nchasa. Bye.
Bye. Bye, côté. Barata. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, ça a été bien. Il est bien, il bandagi bien, et comme pena souki bien. Merci à toi, Ornelangadi. Merci à toi, Binonyo Sotubolinga, Ngamingi, Imebole, na Irlande. Merci à toi, Wadjer Editati, Money for Life. Kande tout ça, la Fortina Mbembe, on est ensemble. Namoyon de Nganabino. Chimène Lopez, moi la maison mère to suki lilo awa. Les boss Jean Chibo Chiboba, merci pour tout. Zama Pambola Bino, on se place vos amis. Vous qui tellement ébélé Bolandanga, Carmen Moulumba depuis Londres, Agnès Ilonga, dans vos ébélés. Donc Verdit 24 derrière la caméra. Merci beaucoup mon chef Verdit. Merci beaucoup à toi Fanny Katalea depuis Lubumbashi. Merci à toute l'équipe. Il y a Eko RDC, Nabi Keto, Kutana Lisusu, Soki Nzamba Zongite, Yeswa Zongite, Nebat Balobara. Donc merci beaucoup Nabino, bye bye.